nouvelle que non, Bill Clinton, pas ça, ça kende, a joué visa. Il faut comprendre était Bill Clinton aujourd'hui un concert musical. Ah, Bill Clinton aujourd'hui un concert musical. On a le la mutu vérité hein. On a ba ibisa ba bi ya comme canabilité. Abeta kabatu. Bill abeta ngai. Mama, bozo langu atoni nyango. Ale na fandika boenga kangu abili. Ale bila yaba niko nika mama. Mama, bosele mukona ko beta musicien mona mboko nde boko kamwa na mboko. Et puis nazo luka pe bango ya kwena lo yenge. Na webisa ye, chaba tuna mupanzi na beta beta batuna deso ke boko kamwa. Ah non. Vous allez malamu moi. Irresponsable musical. Ah! Oh. Irresponsable musical. Ouais. Roi David. Oh. Lelo na confirmé était Roi David a quoi ça Goliath. Ah! Oh. C'est-à-dire Roi David lelo na betelio maboko na confirmé OK. O quoi ça Goliath. Omoni wenge komi na soni moko nanu na monate. Mais à soutenir bango aider bango sur bango. Non. Non. Na niveau ya Bill Clinton té. Oh. Maman. Est-ce que tant que on va Bill Clinton, est-ce que Bill Clinton rappelé au Bill Clinton à Sala. Au moins Bill Clinton en beaucoup yo. Tant que on va 5e génération, tout le monde a Bill Clinton. Orchestre na yé. Tant que on a la pena orchestre ya Fali et tout la orchestre ya Koffi Olomide, tout la orchestre ya Wenge BCBG, Wenge Mezome génération na nyonso après qu'on a les marquir. D'abord, Bill Clinton a des autres mamans tikana bimisabilo kwese ya somo. Ah! Bill Clinton azala mutu oyo aluka le martyrs et panzana. Après ko panzana ya le martyrs, Bill Clinton nazo kamwa na mbongo nyonso bango baswa na le martyrs. Lelo Bill Clinton bazue lokola mwana bébé bazo pesa visa. Nazala mutu oyo na soutenir maison mère ville na nga mobimba na Wenge BCBG. Osomona memi va pesa 10 ans de pouvoir rabuso bang aya kwenda mochina omoni na wenza ba yakaba bwa kibongongo ya bile ya kana so bwa le roi de la forêt allez kiki Osolanda komi peso na mi pesa ekundaki yanke nanga ekolisa bo bebe nanga na mwana nanga na teli news oyo sala na score news oyo sala na score eh mon frère oya mbongo mabe Macritonche Bill Clinton ntembu kudi bende pine ya train mon frère quelle honte. On l'a ici, papa chéri, je même qui en a pongité. On l'a ici, le roi de la forêt pongité. Et ça, son musical. Naïbité. Bande konangai. Ôte la carrière ya mon compte ma wangila. Mutu nyoso o mon compte ma wangila. Lelo, mwana nyoso o bande ko beta musique. Na so kamwa. Mwana nyoso abeta ka musique na e bien. Soka poussa ni pa mon compte ma wangila. Lokola eglaza nyamazuwa nyamasolo alinga ko kabola succès na mutute et ça la kanini lelo ngana yebisa yo ete yes mawete oza ozalaka ya kalate. Ah bon? Ola nga boende niko yes mawete oza ozalaka ya kalate. Oh la carrière ya yes banda bien akanga mina makonta ba wangila na sana bassiste moko abetaka epaya nani et pas mon compte wangila to kanga mine ba veni alba c'est-à-dire garçon wana abeta ta 15 ans et pas 15 ba wete asombi ata velote freiner joine so uta wapi et pas mon compte wangila mon compte wangila a freiner 15 ma wete makasi to longwe wana to yena deuxième freinage mwana na biso oyo ali mwakale na mona ke lisusu te akenda wapi mama okunya na robino. Non, côté là. Ata basilaka. Oh. Basilaka pe boete. Ata bimisabilo. Yoka. Mama tozo kende. Mokonza ba wangila akabolaka gloire na mutute. Ça wana deux déjà. Akabolaka succès na mutute. Oye. Azweni biso SS musical. Mignon Abraham. A fini akundiye. Mais monsieur basala kina leki na ngaboduka. Asolo ba ete. Oh, Mignon Abraham, bazar ba orchestre mo bazar ba star. Ba koma ba musicien na ye privé. Pour orchestre na bango eyoka na kate et ça na valeur te. Et lui ko lo ba. Azo sunga na niveau wana te mama. Et comme
eza makambo ki frère te eza makambo niveau tolongwe wana nazokamwa likambo oyo ah ma sœur peshanga nabengi papa masumu alobi c'est la honte ah ma sœur yo kei kosala théâtre to mpe bafilme na nigérien okomi na nigérien okutani na bachukuma okutani na bachukuri tolala tolomuka na ntongo boye chukura chukuma azoka ete Ixil Peshanga azosepela mpo na visa ah visa c'est rien mon frère ma sœur visa c'est rien moi je regrette et puis papa masumu ayebisi ngai alongoli yo na NTPC ah honte pour le théâtre. Mais il y a qui peut représenter les comédiens nyonso ne mo pe ka wera sona memara baba c'est là il a matanye beli na mutuni na zabo mokonza bawangila lobi boye mutu nyonso akoya na passeport ya vide akopesa ye visa ah bon eza mabete po eza ba projet na ona makanisi na yo ndenge bosala mabala na bino na mundele wana oyo États-Unis etalinga ite ah ya France etalinga ite mais likambo yo bilola lisinga pongite bilola lisinga pongite ah c'est quoi la pour la vie passe oh Kouré Katani wow achetez-moi dès qu'on entier sa compagnie na safuni balé tumbelanga likaibu na sali tukwa ko bossa na pilipite japonais ite ah bile Natala au monde to saboye na Congo muta sepeli sabso lokwa bile zate et puis et ça nga passe na mona ete et si le lioyo te mutu fasila ka boyete ah bino yoki sibiso soni macritonge na bengyo na kombo na nzengu kudi bende moi je le connais très bien na yebaka yo bien parce que ozalaki parmi batu oyo obinisa Congo to yebi Congo pona lelo oyo bikiton kolinga kate mo konta ba wangila est-ce que de kobenda benda yo bongo azosiliso succès yango ali tango na leki na média zoka pourquoi leki na média oyoki so orchestre soni o laxike orchestre wana e beta rabat ali ba chenga na boloko tango na bimi na boloko ngalobi o basa bato continuer na bango te c'est-à-dire po ba boma yo ba koyokelo mawate nde mukolo wana na zoka ba décision ali tango na epe ko lakela bango na lobi lokwa bozoki no beta festa de martyri e osukela bino mabe ali ndo mo lakela bango na lakela ka bango ko ndomo na stade wana 11 morts ah après 11 morts yemoko mutu abwaka kangai wana na nini pona kendo kufa yepe lisusu podium etoboki adindi c'est dit na démontrer bango ki na za mwana nzambe na za na ba fox moko extraordinaire eleki la Congo mobimba yo babwaki yo kuna bango podium etoboki oza mobali alende siko na eko soutenir faire na bina zo démontrer bino ke faire ko toni sa pa ko sala plein ko kamusa mokili mobimba lelo oyo na pesa batu nyonso gu nyonso bi papa nga lelo ne na zaboye na bongoli motema na komi na nga golwa to bongoli si batu ebele motema na ba république oyo okozwa ta idée ndoso mona makambo nyonso ya faire 100% ah mais apparemment yo ba oui peut mettre faire zo apporter pe loko te apparemment mafinga ko dosete te nga na finga raté nga soko tali be mission nga na finga raté nga be mission nga na salaka analyse ko la kisabatu faire azanani faire auti wapi faire azoke pourquoi mission na bana boye bana olingo tombora ah ozomona c'est-à-dire biso to finga kate biso ba golo soko landele mission na biso to finga kate mais soko kena ngamba ba wangila bango penzande je crois na ndimite ke mama utala ba vidéo wana te tale sika bazo finga bana wenge o senti vena ke mokonza ba wangila lelo oyo na koyebisa ete balobi etikali 12 so to lobi to kota na mozindo etikali 12 wana etikali ba pesa bango ba visa eza 12 ya musalani ya mafinga c'est-à-dire batu bazo resir bazo pesa bango ba visa po bazo finga kitoko olanda kinde kona biso erate era lobi boye est-ce que okoki kopesa lekio ya RTN nani mami lela ah ya na limisa ndeko na ngai okoko pesa mami lela visa te okoko pesa okoko tika histoire moko ya bien te na ba journaliste ba sala ba musala kitoko mais oke ko pona kaka ba oyo ba fingela ka yo batuma peka solo aza sointe biso aleka biso kana mbongo tanga biloko bana wana ba Alexis Wese ba yaka ko binisa
na ba leader ya bato mususu eza kitoko te mais ngaso kotali be mission na ngai surtout ces derniers temps na vandisa mika na ba analyse o mona ngana ndeti mikolo bazweli biso fille moko o azofinga sikoyo c'est dit moi si mazofinga sexe ya ba mama ya bato ah bon c'est dit azofinga sexe ya ba mama bato na ba kombo na yango azofinga parti nyonso ya nzoto o eza na pa na ye o eza pa ya mwasi na bi yenga na répondre ete na c'est la ka 10 ans na ye ekokisama après 10 ans ngana ko répondre ye lelo na ko répondre c'est dit ozomona ke bango bazana bato oyo bazofingela bango pena bato na makambo nyonso ya salite lelo je suis gaulois naza pena respecter makasi et pas ba gaulois to beta lisolo ba ya ba visa ngo tout à l'heure na oki otolo ba itikali 12 mais to zupe nous Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Non, on laisse aux médias. toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou Paradis Secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Bel que non Bill Clinton pas ça azokende azulie visa ah non c'est le malamu moi irresponsable musical ah oh irresponsable musical roi David lelo na confirmé ete roi David akoisa Goliath c'est-à-dire roi David lelo na betelio maboko na confirmé ngoke okoisa Goliath omoni wenge komi na soni moko nanu na monate mais à soutenir bango a aider bango soli bango ba non na niveau ya Bill Kitoni te oh maman est-ce que tant to lo ba Bill Kitoni est-ce que bien c'est là na rappelo au Bill Kitoni na sala omoni Bill Kitoni na mboko yo tant to lo ba ka 5e génération to mona ka Bill Kitoni orchestre na ye tant to la pena orchestre ya Fali et to la orchestre ya Koffi Olomide to la orchestre ya Wenge BCBG Wenge Mezome génération na nyonso après ko uta na les marquir d'abord Bill Kitoni za muta des autres mama tikana bimisa biloko ese ya somo Bill Kitoni azala mutu oyo aluka les marquir et panzana après ko panzana ya les marquir Bill Kitoni nazo kamwa na mbongo nyonso bango baswa na le marquis lelo Bill Kitoni bazue lokola mwana bébé bazo pesa e visa eza na ba musicien belé na koko yeba ba histoire na bango bien te mais ngana yebi histoire ya Bill Kitoni bila ya ko beta na changu e pa na biso na bitabe bila ganga alobi yango o ba nzoi to bato à l'époque wana nga nazo soutenir yena zaki pe samouraï zala na ngai nazalaka pe samouraï soki oyebi singo lobi est-ce que oyebi na yebi Bill Kitoni bien oyeba biloko na lobaka vima na soko vibana pasuka soko pasuka okosala eloko te miliki na biberon wana ya jibe mpiana oye lisusu c'est-à-dire na yebi Bill bien soko lobi na ngai ke pona ndimo yebi Bill Kitoni boka kri na emoko na kopeso na bakri netini tukina kunanzo ama bina pakadungu pakadungu nazala muto yo na soutenir maison mère ville na nga mobimba na Wenge BCBG ozomona memi ba
pesa 10 ans de pouvoir rabuso banga ya kwenda moshina omoni na wenza ba ya kababu akibongongo ya bile ya kana so bwa le roi de la forêt allez kiki Ozolanda komi peso na mi pesa ekundaki yanke nanga ekolisa bo bebe nanga na teli nyuso oyo sala na skol nyuso oyo sala na skol mon frère oya mbongo mabe Macritonche Belkiton Ntembu Kudi Bende Pine ya train mon frère quelle honte. On l'a ici, papa chéri, je même qu'il y en a pongité. On l'a ici, les rois de la forêt pongité. Et ça, son musical. Naïbité. Bande konangai. Bote la carrière ya mo konte ba wangila. Mutu nyoso o mo konte ba wangila. Lelo, mwana nyoso o bande ko beta musique. Nazo kamwa. Mwana nyoso abeta ka musique na e bien. Soka poussa ni po mo konte ba wangila. Lokola eglasa nyamazuwa nyamasolo. Alinga ko kabola succès na mutute. Et ça la kanini. Lelo ngana yebisa yo ete. Gez mawete oza ozalaka ya kalate. Ah bon? Ola la nga boende niko. Gez mawete oza ozalaka ya kalate. Oh, la carrière ya Gez banda bien. Akanga mina mo konte ba wangila. Nasa na bassiste moko abetaka epa ya nani epa ya mo konte ba wangila to kanga mine ba veni. Alba. C'est-à-dire garçon wana abetata 15 ans epa Gez mawete asomi ata velote. Frene joane so uta wapi et pas mon konza ba wangila. Mon konza ba wangila a frené Gez mawete makasi. To longwe wana. To yena deuxième freinage. Mwana na biso oyo. Ali mwakale. Na mwana ke lisusu te. Akenda wapi. Mama, okunye na Robino. Na te la kote la e. Ate basilaka. Oh. Basilaka pe boete. Ata bimisa bilo. Yoka. Mama tozo kende. Mokonza ba wangila akabolaka gloire na mutute. Kawana de déjà. Akabolaka succès na mutute. Oye. Azweli biso SS musical. Mignon Abraham. A fini akundiye. Mais émission basala kina leki na ngaboduka. Azolo ba ete Mignon Abraham bazala ba orchestre mo bazala ba star. Te ba koma ba musicien na ye privé. Pour orchestre na bango eyoka na kate eza na valeur te. Eli ko lo ba ete. Azo sunga na niveau wana te mama. Et comme il pesa soni. Yaza mutu moko boye soki visa apesa ba nego ni Maria. Ndeko na ngai. Ozawa te. C'est pas lisa ndeko na yoko. Snoop Dogg. Wana za jeune millionnaire avant na kana Afrique du Sud. Président ba feré na kati Afrique du Sud Snoop Dogg. Akabola ka mbongo lokola mapa. Snoop na kosa yote na zui kado asika. Snoop asale linga commande ya teni ayebi singa ilobi na vandi kabwe. Non monaka mama limbisa biso to selo la ka bo émission. Ko bana yo za na privé, d'ailleurs ko beta ngone émission. Na vandi kabwe na mona maison oye salaka etekaka babilamba pastoral et bengi ngai. Allô, c'est toi mais c'est l'été à Kana moi j'ai dit oui. C'est qui j'ai l'honneur? Il a dit quoi? Papa, on conseille le français pour Nico. À qui j'ai l'honneur? Moi j'ai dit oui, je suis là, qui j'honneur? Il a dit, est-ce que vous savez que vous allez, on a acheté toi un tennis ici, on a acheté pour moi une nouvelle tennis. Sinon, docteur, moi na Kim Salomon, Elon Musk. Sinon, docteur qui Akipaka Batunyoso, na ya Paris. Sinon, docteur qui pelenga mama oyo. Voilà. Aza frère na ya. Et ça m'a comme qui frère té, et ça m'a comme niveau. Tolongwe wana. Nazoka mwa likambo yo. Ma sœur. Pechanga. Na bengi papa masumu alobi c'est la honte. Ma sœur. Yo kei ko sala théâtre to pe ba film na nigérien. O komi na nigérien.
okutani na ba chukuma okutani na ba chukuri tolela tolo mukana tongo boye chukura chukuma azoka ete Ixil Pechanga azo sepela pour na visa. Ah, visa c'est rien mon frère ma sœur. Visa c'est rien. Moi je regrette pas. Et puis papa Masuma ebi singayi alongoli yo na NTPC. Ah, honte pour le théâtre. Mais il y a qui peut représenter les comédiens nyonso ne mon peka we ranso na mimara baba. C'est là. Biloko matanye beli na mutuni na zabo. Mon konza ba wangila lobi boye. Mutu nyonso akoya na passeport ya vide. Akopesa ye visa. Ah! Bon. Et ça m'a bête pour ça ba projet na ona makanisi na yo. Ndenge bosala mabala na bino na mundele wana o États-Unis etalinga ite. Ah! Ya France etalinga ite. Mais likambo yo bino la lisinga pongite. Bilo la lisinga pongite. Ah! C'est quoi les lapons la bille passe? Oh! Kouré Katani! Wow! Achetez-moi! Dès qu'on entier sa compagnie dans sa foule balai, tout le monde qui a eu un sali, tu crois qu'on bosse na pilipite. Japonais! Ite! Ah! Bile! Natala, au monde de ça, boye, na Congo, mouta sepeli, c'est sur le quoi, bile, ça. Et puis, et ça, on a pas si on a été. Et si les lions, te, nous pouvons pas si la gabo été. Ah! Bilo, qui si biso soni, macritonge, na bengyo na kombo na nzengu kudi bende. Moi, je les connais très bien. Na yeba kayo bien parce que, ozala qui parmi batu oyo, obinisa Congo, toyebi Congo, pona, lelo oyo, bilkiton. Kolinga kate mon konta ba wangila, est-ce que de ko benda yo bongo azo siliso succès. Yango ne ko comprendre été, Bilkiton aujourd'hui un concert musical. Ah! Bilkiton aujourd'hui un concert musical. Ngana le bela mutu vérité hein. Ngaba yibisa ngaba biye. Ya. Comme canabilité. Abeta kabatu. Bila beta ngai. Mama, bozo langu ato nini yango. Ale na fandika boenga kangwa bili. Ale bila yeba niko nika ngama. Mama, posele mukona ko beta musicien mona mboko nde. Boko kamo na mboko. Et puis nazo luka pe bango ya koena lo yenge. Na koyebisa ye, tia batu na mupanzi, na beta batu na deso ke bo kamo. Ozolanda. Nani mikolo na kanda nani? Na kanda makasi. Nazo mona ba message tomboki. Tala, oya ko simba ndeko na nga ya changu sindi leker. Tozokoma wana malema. Tozokoma. Wabongisa yango. Mais on dit que sur la toile, il a vu que côté la ndeko no a changu. Donc na ebité mikolo ezoni makasi susu si jango ba mabala ngoza su kimia te nazo comprendre. Yo wana ndeko na bo soli ndeni na famille. Bon, na famille to solo liboye. Na ebisa kiyoti. To kutanaki na ya bienvenue Kamba Apocalypse 22. Ya ma jolie. Eh! Bon, on a na mo la changu. Ozanga ndeni. Ah. Elegelio. Ma jolie Kamba Apocalypse 22. Est-ce que libango eko comme na famille? Et comme makasi. Maman pas comme obetanga kama makasi. Terrasse na lobby. Yo so lobby. Voilà. Ba beninga na téléphone ba ebisinga liteya. Fongola misu. Et landela bien. Oyo muta moparoti. Na loba nga mabete. Ye penza na mopao. Nazala bat baloba moi tronga naza pona mission mo. Yosa journaliste. Je suis là pour d'investigation congolais. Bat balatanga kigolo, goloa ezarayo. Goloa boni. Bien investigation. Journaliste ya investigation. Ngape naza bilobela investigation. Voilà. Ouais, baba fongola misu. Balobi na fongola misu. Na uti kota la vidéo ya mwana mwasi onani kombo ekimi ngai nani Ariette Kajinga soki Arlette Kajinga soki Ariette Kajinga la grande âge muto akola kala c'est alingala c'est comme ça la grande âge et ni koloba ete akola kala ashi Ariette ashi akopola ah bon ngape na interpréter na ndenge na ngai voilà. Merci Naya José Moulumba, le Bogart de Birmingham, mon thème est Béni Barça. Il y a José Moulumba. Baba fongola misu pona arrière. Balobi na fongola misu pona ndeko na nga sindi le cœur.
oyebi makambo ezobota makaka tout moment mama tozola la lisu pongité na komi ko to koloba natika nanga musala ya internet oyo mais soki nakanisi kaka mutu wana montaka kitoko wana nanyo oh mutu na yo Tracy Mbelela po eloko wana Nathalie Montenga vite après si on ça n'est ko suba na YouTube c'est ma maison ça c'est mon business voilà la mignonne yo zala quitté OK mais bozalaka na facilité ya kolandela pe makambo na musika comment la nyonso otala rapé nazwaka pe ba conseil moko tonton Juvenal abengi ngai ayebisinga lobilité ya ozobundela ndeko na biso ya chango kitoko madame Cindy Leker mutu nyonso a protéger ka famille na ye eza mabete ngani naza boye bolimisa ngai ye place mama ali ya kolela na yebi na ngati place avanda na yebi na ngango te soki pe lelo otongo moko otana abenga ngai bisanga lité ya bisino tuza ba congolais na minute oyo to luka ndeni to kobongisa et puis ngani naza boye so na vandi boye na mona ka mama ali ya indien oluka ba na bima kama na nzela te asa indien senga pardon te bonga na lo bali kam natala ande kule mfali nani moko te bawangila pasa na mutu moko wana na mona kende indien balobi liste tout ça maboko ya indien PDG Mosengo MMPT papa na lobi bilobela ina ba avocat Rodi Mukendi mutu na woni mbonga propre kenda wapi ana mbonga propre makabaka $20 comme ni nanyo ya bwino mbongo ya propre ngala lingi nanga mbongo akisi e papa sanga ebele c'est quoi le la malade na stress ça veut la donner chaque mois de sitoyaka bon na yebi pe na Congo tant to saka na ba Belgique ba mama musupu ba bota na ba Belgique batika pe le poso pembe tanto pe mama ali ya pa koko zala muto le poso pembe abot ba bota ye na ba Belgique wana na yebi te mais bolimisa ngai c'est makamune na loba eza nzela na kanisi le moni na loba mona ke ba trena papa Kengo eloko wana mona ba trena nani totika ba autorité ba vanda voilà na nina loba boye Ariete Kajinga lobi boye na télévision na ba Facebook na landiye o lelo oyo soki mama Lia azui mobali na mususu aninga bala est-ce que mon pa Koffi Olomide akozana kimia te akozana kimia po bazoloba ete esika séparation et salami moi ça za libre okene ko so mobali na ye mususu mobali pas za libre okene ko so moi na ye mususu siko eloko nazoka mabesa nini bato ebele bakomi kofinga ndeko na nga Cindy Leker balobi yo yaka lokola mwana musala okoti libala pona nini mama to sala kama sekite libala o ezana makambo ebele na yebisaka batu bolembwe kota te po lelo boboti bana ba makambo mususu ba affection mususu ekende c'est-à-dire akotala musika te akotala ka ndinga na kosali la changement wapi mokile eza na makambo ebele na soki wana te ba message oyo ekomi kokomama na Facebook na minute oyo na Instagram ezokamwisa ngai nga nazomituna Didiston okobwakela madame Cindy Leker ba jeton na ndenge nini po yo deja na mokonzi bawangila esi bosali likopa likopa na bino wana bosali etali biso te bokomana na bapage Facebook enga nazoloba boye Didiston lelo osoki yoke concert ya mokonzi bawangila ekosala kofi nini yo mutu aliboso kini na concert eloko esepelisi ngai nazwaki badesizio makasi nalobi na okende oboma libala oyo nazoboma libala oyo nakokolinga te ndeko na nga place avandi azala na kimia te mais tangu sikoyo naza mpe mutu naki koconsulte ba grand frère na biso ya Tchangu na consulte Mekato Yannick Kinia Romos
Na suki wana te na ke koluka lisusu Trésor Muchi Fondation Muchi. Mama, aussi pena libanga ngo ah! Oyo ngana kombo na ngape. La Mignon. Glody Diasuka La Mignonne. OK. Glody Diasuka La Mignonne. Motema ya